Yaya mokili oyo etonda makambo salaka attention topekisi yo kende vacances na Afrique te topekisi yo kende vacances na Luanda Kinshasa Angola Pointe-Noire to pe Brazzaville te mais salaka attention il faut kokendaka mboka si et seulement si eza na importance moko kokende yaya bafamille oyo ya biso toza na bango bafamille oyo totikaka kala eza bafamille oyo toomona lelo te tobeta masolo ebele ebele awa comment est ce que bandeko ebele balinga koperdre vie na bango likolo ya bafamille bakoka koperdre vie na bango likolo ya bacamarade yaya ami d'enfance n'existe pas. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Oui, c'est vrai. Na baka nyonso tout exception ezangaka te yaya mais salaka attention kokende Congo kokende mboka pamba te parce que oyebi te nani oyo azobongisela yo nini tala ndeko oyo mwana poto bomoni moni mwana poto ndenge bakomisi elongi na ye bomoni elongi ya mwana poto nde ekomi akei poto kotala bandeko kotala baninga amemi mpe mwa quelque chose mais suka nango babimisi ye bambuma na elongi aecourte séjour na ye azongi poto mais ti sika boye ndeko azali na condition moko ya malamu te toyebi te nzambe kaka nde akosala mpo na ye estce eloko nini ekomeli ndeko oyo ezali famille ezali baninga ezali banani yango lisolo tokobetela yo awa na ntongo ya lelo kaka na émission lelo tokozala na deuxième lisolo toyeko eza sensibilisation toyei kosensibiliser toyei kopesa conseil na bayaya ya basi oui c'est vrai mwasi nyonso tu alingaka abala me yebaka yango mwasi nyonso te nde azali destiné ya kobala yaya oui c'est vrai na couple basi mingi esengaka azala na indépendance financière ate ozalaka na papa na oyo ndambe papa apesaka yo soki osalaka mwa activité okozala na mwa indépendance mo kiloka mike mike esengaka yo moko ozala nango sala attention soki omoni mobali azokopekisa yo activité okoteka te kosala boye te nga bongo na kosala nyonso ya sala attention est ce que azali mobali malamu parce que na mondialisation na ère actuelle yango ezalaka oyo aluki bon ata papa aza nango mais mpo na mwa occupation moko esengaka mpe mwasi azala na mwa occupation ya tala ndeko mwasi oyo aye kopesa conseil azalaki na boutique na ye yaya kasi alandi mobali oyo chance na ngai ekomeli ngai ya libala yaya mobali abandi koniokola ye akangisi ye boutique na ye mpo atikala abano dépendre kaka na ye degré mwana mwasi oyo abandaki kobetama ndimela ngai ekopesa yo pasi somo mpe mawa ya mwana mwasi oyo degré bandaki kobeta ye imagine mobali akokende ti akei na nzongo inene asali nzongo inene asali nzongo ike aflashe mai te abandi kobeta mwasi ti akotisi mutu ya mwasi na nzongo inene wana epesi mutu ya bato baa na motema ebazangi tala dekre mwasi oyo akomi nyonso wana nini tala mwasi ndenge akomi nyonso wana nini mpona mwasi alingaki libala balongolaki indépendance financière sikawa babandi koniokola ye ezali sensibilisation mpona bayaya ya basi yango tokosola yango mpe awa na émission ya lelo mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyonso tobozwami bon lundi à tous lelo mokolo ya lundi semaine ebandi na ntongo boye topesi bino matondo po merci na confiance na fidélité oyo bozali kocontinue kopesa programme oyo yaya tasengi na bino tosabone tuna bayaya nyonso tozalaka na bango pembeni yaya mwasi osabona déjà papa osabona mama tosabone ko tosabone tomata esaka bino chaque fois ezali chaîne ya éveil ya conscience toyaka kosensibiliser yaya esika ndeko akweyaki yo okweya te esika mpe ndeko alongaki yo okweya oyo ayebi ngai merci mingi kasi soki mbala liboso yo mona biso yebaki babengaka ngai fiston pelende tata ya sedeke voilà ekendaka ndenge wana topartage yaya partageaka tobaka chaque fois tokobeta lisolo lelo soki lisolo oyo esungi yo te peut-être ekoki kosunga ndeko moko songolo esika moko pakala et je vous promets vous ne serez pas déçus pour les deux émissions que nous allons avoir aujourd'hui session ya Michel Bosé Bandi na deuxième session ekoya voilà bokozala déçu te ya lisolo ya liboso kobetela yo ezali nini tobetela lisolo tosensibiliser bandeko ozalaka libanda ozala na poto ozala na Afrique mais libanda bandeko ya libanda salaka attention wana bendaka bino matoyi yaya oui à l'époque eya makambo echangea mokili echangea na ntango ya kala famille ezalaki nanu famille
baninga ezalaki na loki moninga oyo tobandaki koyoka masolo malgré biso toyeka baetape wana te komona oyo azalaka pire na moninga moko boye donc avandaka na ndako ya bakamarade na ye aboyi kofanda mpa na bango baki kofanda mpo bakamarade na ye bakipaka na ye très bien baparent na bango basombi bauniforme ya kelasi nyonso tout très bien ti asilisi kelasi ekoma lokola famille wana ya kala. Oui, je ne peux pas dire que sika ezalaka te me baka wana ekoma rare kosaka te sika boyaya oke mpo bavoisin oke mpo aliaya okoliaki ndoki na ndenge akosakana te salaka attention. Oui, bato ebele bazalaka na habitude wana babima bakenda poto bakanisaka kaka lokola ndenge wana yango tala utilité importance ya radio lokolo etalaka yango mpona ozalaka éveillé na makambo mosusu yaya salaka attention. La confiance ne suit pas le contrôle. Ndeko oyo nalakisi na foto ya ndeko oyo nakotanga nkombo na ye te me yo yeba kaka ndeko oyo azali mwana poto bango bazali na France bayebi ndeko oyo bayebi kaka ndeko bayebi ndeko oyo ye moko alingi tobeta lisolo na ye ndeko oyo bozomona wana ndeko oyo azalaka na poto akenda poto kala awumela kaka nde ezalaka biso sava il faut nakende kobeta tour na mboka akende kobeta tour na mboka na République démocratique du Congo. Oui, atali azalaki na baami d'enfance na ye basololaka telefone nyonso tu wana basololaka batelefone basololaka na baami d'enfance na ye na bafamille nyonso très bien kaka ndenge ezalaka jour na ye ya kokende Congo ekoki ndeko mpe amati na Roissy Charles de Gaulle akiti mpe na aéroport ya Njili baye kozwa ye très bien yaya kaka ndenge ezalaka soki mwana poto aye amemaka ba biloko ya mike mike mpona kokabola na famille na bandeko mpe ye amemaki na bacousin na baami d'enfance parce que bamona na kala banda akenda plus de 25 ans na poto ntango aye apesi mutu ya ye apesi mpe famille on ne sait pas ça va abandaki kofala na flat hotel aokende kolaka kuna azwi kolia mpa na bango normal sikoyo basololaka ya kosakana te baninga na ye baninga na ambi d'enfance yaye okenda mpena boye talaki ngai ndi kuna eske ngai mpena moninga wala pire master na ye ambi d'enfance ngai mpena moninga na ye okokanisa ngai te ndenge tozalaka bandeko ndenge tobandaki kosala makambo ensemble tobandaki kolatala bilamba yaya okenda 25 ans okobengisa ata ngai te yaya abengisi na oleki na ye te ata abengisi leki na ye fango esili te akende kobengisa yo yaya tala na raisonnement ya bazalaka na Afrique na kisasa esa eloko te loba kaka ngai na yo ozalaka baninga te yaya soki omoni moninga na yo ami d'enfance to boyebanaka abandi koloba no maloba mo neti ya défi kataka ye na mokuse outala ngai kutu boye na problème yo kosunga ngai te vraiment toyebanaka nasunga na ndenge nasunga na ndenge est-ce kosunga yo okoblige ngai nasunga yo soki omoni moninga bozali baami d'enfance ata kutu cousin ata cousine abandi balangage moko ya malamu ya kata ye bloqué kosola chose te aza na intention ya mabe parce que bato ya intention mabe balukaka kaka support balukaka eloko nini bakotelemela nango ndeko abandi koloba ya ndeko ndenge wana vraiment alobaka en tout cas ata nzambe azomona bango bakosaka nzambe ya bango to nzambe ya biso oyo nzambe uto amona nga moninga na azosufri na kisasa awa yo mpe mama oza moninga na ngai ozalaka moninga na ngai toaso baninga te puis akiami d'enfance wana esaka bino yaya kinami d'enfance ezalaki amitié te ezalaka tokokola ensemble na quartier tozobeta babale tozotanga ekole moko peut-être bokoli soki chance se permettre kelaki bokolo bocontinue ki amitié oui mais korapelaka monu te keno tobandaki kobeta kolia madame ensemble tobandaki kobuka manga basende ensemble tobandaki kosala na église moko tobandaki kosala bakivité yaya wana ezaki mwana moke nous étions encore des enfants est-ce kokomi topeni yo yaya topeni yo basali lokola mwa discussion ya yo kaka ntina kenda poto yango ngai nazofivre poto eza paradis te on a des difficultés mais la oume comme na yé na kanisi na pesio moi elamba na pesio moi basket na pesio moi jean jean on na osala ngo nini comme ba discussion parce que ba ko beba na momukie de quoi tikali et papier mais leki nango c'était prévu ndeko oyo asala 1 mois tanga sali ba 2 semaines moko boye aboni ka mbombo ke bimi awa mukusa mo bien a gâter mbuma na boye ebiso makila apangusi yango ya buto esili
Lobi nango dembu bebimi awa. Oh, qu'est-ce qui ne va pas boy? Bambou bambou ne akati bangungi. A gratter yango, a bombi yango. Troisième jour, boum, mi quatre mbouma. Oh, ça c'est quoi ça? Akei na clinique ngadema. Matel ba mais oh. Mais tout le monde est là ma bête bambou bambou ne ntaka avant olala, ntaka poudre mais c'est ta poudre on va vague a te poudre la comme na vague. Na tongo moi na poto la mkaboye. Ya! Tala bambuma ebimiye ebele na elongabi. Oh, bambuma boye nini? Azongi sous na la clinique Ngalima. Même si on ne comprend pas, mais n'habitez peut-être et ça pour na yo sali 25 ans mais ça na awa na Kinshasa te yango sali boye. Oh, abinde ko boza buzoba. Mbala moko mwana poto a changé billet na ye. A changé billet a écourté voyage na bino France na poto. A sali wa ko sala azonga na poto. Banda jour o ba swana na camarade ne wa camarade atikala ko yate. A écourté voyage na ye azongi na emikili. Accueilli, à ce temps, qu'il et donc à combien de bosso accueilli hôpital, tant à qu'un hôpital, batal ba mais tout le monde est là grave à water, ba tout bien ba tenga, ba sali ba kamis ba ko ça mais tout le monde est là comprendre la gravité, ça peut être ça ka rapport na yo ça mo allergique, ba pesi crime ko a appliquer crime wana avalala. Tango a te crime wana yaya et na tongo la bukabona bisio elonge komi ba bouton lokola kaka boye lokola ba bouton lokola kaka boye ba bouton ya kosaka ba mbuma mine soka akati boye makile bimi ndeko oyo possibilité kutu ya kokende musala eza le sous-souté et comme il est africain il a compris que oyo kozala makambo malamu te abandi koluka il y a encore de vrais pasteurs qui existent na libanda. La France, na ba pays nous surtout ba vrai pasteur bazanano, bazali ya. Esa rabino benga biso to numéro ba pasteur, on vrai pasteur, mbote na yo apôtre Charles Moubiala, mbote na yo prophète Alijo, bazali ebele. Ba ko sambela pour na yo e fate na musika nzamba ko sala yo grâce te. Ya. Ndeko oyo akenda pa pasteur, azaku to pasteur église na France wana en pleine région parisienne, na Paris. Basambela révélation et kobima yaya nzambe alobaka ne croyez pas que makambo tout mona oké pas charlatan oké pas ya benga o banani ba banganga azoko lobelo makambo ozokata lokola makambo nganga oloba na yo yeka mutako sala ngo non nganga saka ne fake atrichera pas nzambe non surtout wana ba tricher yango epa ya bana nzambe alobaka soki bosali na nzambe asa bosali na nzambe ya solo akoloba. Et là, je ne t'envoie pas non plus. Ndenge ba de musalaka. Oh, pesa na musala dans Nzambe te. Alors, musala dans Nzambe, le bela kama kama fidanga n'importe quoi. Ya botira ba kabwa. Oso benga musala dans Nzambe non, le bela kama fidanga. Yo yepo ba pesa prophétie, to po obika. Ah, il faut qu'il y ait de la part des choses. Il y a certaines personnes moi je ne comprends pas. Au benga musala dans Nzambe non, le bela kama fidanga yi. Na linga ma vie nanga nata les choses à vrai prophète n'importe quoi ozo benga mosali pour ba sunga yo na prière ozo délivrance to olingi ba pesa prophétie voilà comment est-ce que ba changer ma kantia ba tebele ba comment kantia prophétie nde yango za guérison non on peut donner une prophétie ba pesa prophétie ça juste mais eza guérison est-ce que comme ndeko batalisi ye muninga na oboko songolo apesi na kombo avana na kinga boa kombo na eboyi bo discuter taka ye jalousie ndenge bosalaka na ye ensemble okenda poto vie évolua ye atikala kaka na Kinshasa malika sala no alelaka na kombo na yo muninga oyo pena kenda akosunga ngai ya yo muninga na yo akenda poto pona vie na ye peut-être famille na wango etinde na poto pona ye moko to abi bunda ye moko akenda yo ozo penser muninga na yo abi da face abengisa na poto to atika bandeko na ye abengisa oui c'est vrai ça peut se faire mais yo ko tsona mututu ke ata ku na ki ya na yo ata ku duleki na yo non yo ko dépendre na ya na yo te baboti batu nyonso tu mama na baboti bino ba pesa ka chance na tout le bwana aussi au mona papa boti mwana na mama bazoka bola OK oya osala boye ba pesa o biloko ba pe ote ba tangisaka bana sur classe ndenge moko
bino to bosala makambo ndenge moko mais mutu na mutu ana étoile na ye okomona ya liboso balite ya mwasi ya mbala balite ya leki ya suka yo kobala ya mwasi avant ya bala leki ya suka bali soki leki ya suka bali cela ne veut pas dire que ya liboso kobala te non mutu na mutu ana temps na ye mutu na mutu ana temps étoile pelaka yo soki ovandeli kaka makambo ya koyimaka yimaka pona baninga mususu ya tu vas pas évoluer. Tu vas pas évoluer. Na se plana show balobaka. Ma maman m'a toujours dit, il faut faire attention na mutu oyo ayebi mingi na mokili. Mutu oyo ayebi presque nyonso, il faut faire attention na ye. Mutu oyo pe ayebi eloko te na vie, il faut faire attention na bato mbali. Mutu ayebi eloko te na vie, donc mutu aza capable de faire la vie, il faut faire attention. Oyo pas capable de faire eloko moko te, il faut faire attention na ye. Est-ce que komi lobi mingi ndeko oyo ba prière basali ba prière sika boye tanga pesi lisolo oyo ba bouton oyo ebandi presque kuzika kokauka nzambe abikisi batuni ye sika boye okende kosala nini na mboka na Afrique ote na mona eka ewumeli kaka ndenge wana nalinga nabeta mwa tour tala kaka mwa kala yaya eza na bato mosusu na famille eza na bato mosusu na mokili me bani ba France balukaka yo kende okenda poto wana okende ozalaka na Angola wana okende ozalaka na Sénégal nde ozalaka na Afrique du Sud na Espagne na France Espagne epai na Sénégal epai ya Vicky Mabonto na Paris epai ya papa Samuel Miguel na mama Aimé Zola Mbotela na mondi bino wana bayanga ya motema ozalaka na Espagne epai ya Eric Chimanuka na Barcelone, le prince de Barcelone, na Bosani Pété, na Madrid, Trésor Pindi. Comprendre? Voilà. Au Kalesi, tout le monde se pelaka. Moutoumso Kobenga, Asobengo na Kisasa, ton Angola, toi. Ah, boni, en tout cas, vous avez bien. Nzamba, Malobaleka, Nzamba, Batelabino, Sambelaka, Azo, forcément, Manzambi. Yaya, Bazo Kuluka. Oyo, Bando Kenda, Otala la famille, ta famille, Yaya. Il faut aller en Afrique. Il faut aller au pays. Il faut aller au village. Si et seulement si c'est nécessaire. Aider bango na musika. Mais yo okenda ka dengo wana. Eya. Baka sunza ma empêchera pe. Na musika baso ko joyote. Baso ko luka dengo na so ba joyote. Mais ta yo ko koma singa. Ba bendi yo singa. Okom pembeni. Basakai na yo. Combien de masoto beta out? Beta no masolo awa. Mwana ya poto akufa na Kinshasa. Bakomisa mwana ya poto liboma na Kinshasa. Ya mwasi to beta lisolo wana awa. To beta no lisolo mwana ya poto na nzela la ya utikin aozonga. Akomi na Shekina Tabernacle. Kote ya po manjili na Kinshasa. Abela liboma akufa wana sala accident wana. Yaya, salaka attention. Soko zo kende ba faire. Ok, de quelque chose. Et puis, ce qu'on a, mais moi, c'est si là. Il faut que les mboka, il faut on va vanter car là, ok, les mboka. C'est combien on va go brisque. Au commis brisque, au sali, au sala, au couteau na ba, au qui va famille, au qui m'a négaté, au solo là ya. Ce que vous zonga, par exemple, dans 10 jours, 35 jours. Yes, on va go, au zonga dans 10 jours. Tant on va bon ça plan machiavélique, wana. Masala on va sala wana, yo za na mikil déjà. Est-ce que komi tali kebe komi ndeko oyo yango yo yenga to partager yango na bino e bende yo bato ye ko kenda ka mboka pamba te pamba ka bwe pona na doki ya 10 ans na doki ya inane na beta tu ya ozi doki ka ya inane pamba bukane ya 1 an olingo de kala kisasa on va ke jika yaki ozi doki ok de vacances il faut ka la mboka na pekisi bino ke mboka te na pekisi ke na Afrique te mais talaka attention parce que ma famille c'est différent yo monta la famille na bino et famille ngezali est-ce que komi o to lo bakite to lobi voilà bisoli ya mibale ya to ko solola ezali sensibilisation pour na bayaya basi oui c'est vrai to lo baka il n'est pas bon que la femme soit seule comme il n'est pas bon aussi que l'homme soit seul bande ko na biso ya basi africaine généralement oui to yebi yango parce que ba congolais alinga libala alula libala koleka yesu masia ce qui n'est pas mauvais oui
mwasi azwaka valeur soki aza pembeni na mobali na ye me talaka mobali nini oyo kobala ndeko mwasi oyo bozomona oyo omoni ndenge avimbi lisu ndenge avimbi lisu kote oyo bazomela masanga omoni ndeko mwasi oyo azalaki na boutique na ye très bien na Victoire aza bafi oyo babundaka très bien babundaka donc aza na mwa indépendance financière ya ye moko ana boutique d'habillement na ye elle moko akendaka mpe bachine aokende badubai ça va azalaki na mwana tata jeune fille une trentaine d'années sikoyo jour moko afanda na boutique na ye amonaka a jeune garçon moko aleka un bel homme ah mama boni tonton moko aza wana aosenga numéro na yo tonton osenga numéro na ngai tonton ina osenga numéro na ngai wana koma moto osenga numéro na ngai ore ye moko ya kosenga numéro azotinda yo eza yo moko to batindi yo te tonton na yesa na kopela numéro te ye moko aya o azobanga abanga ndeni yo solinga mwasi ozobanga ezalaka kaka makambo ti lelo na kamwe te ebenga ye moko aya abanga te tonton wana mpe aye na boutique ya fille wana bandi kosola koma yo tinda motu mokolo boye aya kozolo numéro yo ozo manipule mokolo ya ba mikolo soza ndenge oza mokolo me muninga na manipula pa nini katuku bianza ya salaka attention soko sana ba camarade o amona makasa nkembo mwa mokembe katuku bianza pesaka yo c'est bien mais on se perd en te balobaka nini si tu me donnes un poisson je mangerai mais si tu m'apprends un péché je n'aurai plus faim comment se fait-il que yo zakala muninga atie na mutuka na ye botambola atindaka yo sala boye okomona bitinda yo jour nini owala po kotinda bato wana moninga malamu te est-ce que comprendre oyebi ke basololi na garçon wana fille wana mpe azwi numéro apesi garçon wana garçon azalaki mpe un bel homme azalaki na mbongo na ye ça va babi ça va na mbongo na ye bachache numéro bakei babandi kosolola au fil du temps garçon wana oyo aza na mbongo oyo atindaki moninga aya kozwa numéro mpa fi oyo foto lolakisi garçon yango ye wana foto lolakisi bino garçon yango ye wana mais tobombe elongi eza masolo ya bato tolingi kokomisa na profondeur te ye wana moni garçon yango ye wana comprendre bapesani rendez-vous jour ya liboso bakutani na place moko ya ville très bien un restaurant de luxe encore na Congo kolia frite bamona yango lokola extraordinaire balema frite frite chips non frite balema frite soso ça va na restaurant basepeli konsokaka nde ezalaka wana c'est bon mbote na bino na Flat Hotel Genesis Hotel na Kasavubu voilà kuna pe restaurant ya kitoko ezalaka est-ce que bagalaki na Genesis Hotel te na restaurant kitoko wana te to invité bino boko wala na Genesis Hotel ou na restaurant ya Genesis Hotel kitoko voilà papa José mbote na yo siko sali tozozela kaka tosa ebele molongo molai tozozela voilà rendez-vous à liboso balé na restaurant ça va donc aibisien non en tout cas na sepeli na yo kaka neza la kawana tu es une bonne femme tu seras une très bonne femme ngana bal na nuté koso na bane koya kubanga koya ko numéro na je croyais peut-être que aux mariés on a taki camarade na ngai na ndenga mabete ça va bayokani y a pas de souci allez wana première rencontre wana mobali azwa moi $50 a pesa fille wana ça va oyo obaksa na mbongo ya transport na yo fio mpe azu taxi express na ye azongi na ye leki basola na bango basola comme c'est doit 2 semaines après bayokutana 3 semaines après bayokopesa na rendez-vous garçon a pesi fi oyo rendez-vous epai na ye na lemba salongo esika na ye kovanda ndango kitoko fi mpe akeya te ndango kitoko boye ça va aza célibataire abali te akofa ça va boyebi yango bakendaki na restaurant sika boya bengisi na ndako, vous comprenez de quoi il était question, et moi aussi était très bien préparé. Donc à l'atelier nasi na l'atelier ndango lingaka, voilà bakomi pe wana masolo sala neto zoboya simande okopesa, au comprendre ça va. Faites les karaté, faites les kitoko, surtout ça va. Donc
Moi, je t'en appelle sur Sabi, papa Fisto, il est pour la fête, il fait donc kitoko, donc piki l'équipe au kundu, banzoto, wanga kitoko, kaka ne moi ça lingaka, katuku bien zezali, donc fête, il peut kitoko, lorsque kitoko. Amour et bakisa mi fou. Tant que ça 6 mois, 7 mois, 8 mois. Ah, de quoi abino ça va, tout le monde a lingio makasi. Nga moko na voyage, kama musala ndako tika yango moko na lingi oya to vanda ensemble. To vendre ensemble. Ah, biso to faire ensemble ndenge wana oui, c'est pas mariage to kosala na biso. To na ngo précipité na grand boule. Okosala ata moi geste mukie, ata moi casier kaka ndesa papa mona ke non, nga sala kana yo. Pona esopati. C'est bon, c'est bon. Jeune garçon peut akenda pa basi wana, apesa ba casier kaka ndesa ka asonga na facture. En attendant, moi ça nini, asepeli petit. Aye kovanda epa na bango epa ya mobali wa balo fana mobali wana salaki pe na business na ye mususu mais moi ça bali na kota involve na quantité po ya na boutique na ye na biyema na Victor wana epesaka ya osakana te azokende sous Chine te abali kotinda kaka bato basombaka bilamba boutique ezo évoluer alors ye eosala fi oyo akomi na zembi ntango akomi na zembi atiki responsabilité ya boutique na et pas ya pire camarade il y a certains amis ou certaines amis oyo basalo ba mia solo muninga tikele boutique pena azo s'occuper nango comme c'est doit ba mia ndenge wana bazana no basa mukie ozo rare à s'occuper mobali siko koto donc abandi kozala na mwasi normal avandi kofala na ye akotisi mwasi idéologie oboyi tozobala na sikoyo nayebi te ozali une jeune fille jeune femme nyonso tout oza flamme battante oza na boutique na yo mais ozalaki na mobali te mais akwa bon siko oza na boutique teka boutique wana nalingi ozala na boutique nalingi ozala 100% mwasi oyo ya ngai ose donc odépendaka na ngai mobali nango je vais tout faire mpo naza na mbongo yaya oui c'est vrai mobala ko na mbongo mais sengaka ozala mwa activité moko boyi oyo moko est-ce comprendre ya basi to pera conseil to sensibiliser esengaka ozala mwa indépendance financière atozala ndaku papa pesaka mbongo mwa activité moko ya yo esalaka mwa bien ya yo moko tomonaka yango moi ça ndimi tanga beteli muningani ya boutique non papa abinaka nga boutique ye moko akosoccuper na nga bi yaya boutique oyo bandi nango na pasi epesi yo makambo ye aye kokuta yo likola boutique oyo azwi yo na boutique awa ayebisa okanga en tout cas camarade nga na kosepela te tika boutique esalaka nango mais yo ozala no kuna ya problème to ntie jamais un jour habité mbala bilakanga yango kaka do mobala convaincre ye moninga mpe apesi conseil aye koloka te alors asala nini aye kolanda oyo mobali alobaki akangi boutique ntango akangi boutique ateki boutique asali akosala mbongo esili nyonso tu abandi kodépendre totalement na mobali esika api calvaire na ye ebandaki zeme ekomi ya 5 mois eke ndenge wana mobali abandi kobeta mobali abandi koloba makambo ya mabe loboni comportement ya mibali oyo ya mabe wana abimisi yango baya basi fosalaka attention ndenge balobaka mwasi ya kobala basalaka na bizaleli ndenge mona mobali mobali ya kobala basalaka mpe na bizaleli koma okuti mwasi aa na activité na ye parce que olie bosangisa activité ekoma ya bino mbala eloko ya mwasi eza ya yo n'est-ce pas yango ba eza ya yo olie atia maboko boutique wana ekende liboso ye akomi kolinga yo okweya osala eloko te odépendaka na ye mwasi mobali malamu te bon je ne veux pas condamner parce qu'il y a certaines femmes aussi basi mosusu soko omoni azokozwa mbongo abandi kosimba mbongo bakomaka na mwa soki mwasi asala indépendance financière bakomaka na mwa butu makasi moko boye oyebi ke ye moko akosala makambo mosusu mais ntango ayebi ke aodépendre na mobali akozala mwa respect wana peut-être na cadre wana on peut aussi tolérer basi mosusu bazala ndenge wana soki aosimba mbongo mwana mwa butu makasi moko boye mais soki ayebi ke mobali moto aosokipe na ye akozala mwa checho mate te nayebi te moto na moto asokoka na ndenge na ye kasi oyo akopekisa yo otika activité na yo wana nayebi te bino bokozwa yango ndenge nini ntango atiki activité mobali abandi konyokola kofinga yo oza mbwa oza ngulu oza ntaba kofingo wapi na kobeta mobala mwasi akataki lokola bonheur lokumu ya mwasi nzoka nde lopete na mosapi makwela nazwi ya ngai bolongani papa elelele balinga ngasi na bali
baninga he ngasi na balio otika kolukela ngai miso na bamure otika kolukela ngai nena na ba nazwi ya ngai mobali ye yaya mobali nini yo ozwi nkubwa bana ye kozwa imagine azokoma te na niveau akei na nzongo inene avandi asali nzongo inene pise kobeta bana azwi mwasi na zemi azwi mutu na ye akotisi yango kuna do bakake azwi mwasi na longi non c'était pas gentil makofi owapi akobeta mwasi elle pouvait plus fuir akosala obongo te parce que zemi ekomi pase ba 7 ba 9 mois donc avant azosupporte kaka ti aye kobota ntango aboti ntango kaka mwasi aboti mobali wana azongi akomi na comportement su ya malamu oh tu es ma chérie abandisi koflate entre temps camarade azoyesa camarade namoni libala eza malamu te libala eza malamu te boutique okanga déjà est ce que ozotala mwana mambongo te ngai naza mwana mambongo koto oyo yaka tosangisa tozongela boutique de toute façon mobala yango akanga mpe kaka lopango asala mpe lokoboko te okoya kokufa pa malina perdre yo te o te omoni ayebisi nga achange donc basi baa na motu makasi moko qui te dit que mobali olingaka ozala ndoki kaka ye wana oui c'est vrai mwasi alingaka azala na valeur lokumu ya mwasi nzoka nde makwela ya ndenge nini yaya basi tosensibilize topeni yo kaka est ce que okomi ayoki conseil ya moninga na ye te avandi sino mobali wana yaya tanga ye kozwa deuxième zemi même chose bankuba ebadi kobeto wapi ya kosakana te yaya foto oyo abetami oyo olakisi bino moi tosangisi yango wana ntango ya bakendaka balakokende ambiance avance ya zemi oyo koto ntango abeta omoni lisu ndenge akomi yo ondima te bafoto na mosusu ezali ya kitoko ondima te ke ye ntango aye kobota boye cette fois-ci azwi mayele est ce qu'il falaki abota bana mibale basa mayele mobali wana ayebiki asala nini mobali wana azwa bana akima na bana akenda na ye pa mama na bango ye pa abi nga natikala boye mpo adaye kobetela miso ya bana natikala nakoya kokufa pamba moninga na ye oyo azalaka na ye muna france nde aya koizwa okovala libala oyo te azwa moninga na ye wana akenda na ye pa na ye akima bino topesa lisolo papa fisto abeta akebisaka bato tala sikawa ozalaki na stabilité financière déjà ozalaki na mutuka na yo ya okendaka ba dubai okendaka ba turquie nyonso tu ozoya tala arelu yo zéro mbala nalandaki yo na boutique na yo oyo ayebisukanga boutique na yo beta lisolo mpo baya basi bazwa mayele toboyi libala te meyebaka mobali nini oyo kobala sino te mawa tala lisolo ya ndeko na biso esuki awa ezalaki mpona sensibilisation oyo tolobaki te tolobi eteyi bino te yaya basi salaka attention mibali nyonso tu te bazali mibali ya kobala comprendre voilà mpona lisolo ya liboso yaya okendaka mboka pamba te bakataka ebale mpona esengo ya mboka te balobaka nini wana je veux tout simplement dire que kendaka mboka sie seulement c'est important est-ce que comprendre oyo tolobaki te tolobi tosuki awa mpona ntongo ya lelo tokutani tout à l'heure là na 14h pour la deuxième session na biso. Portez-vous bien, santé les frères à tous. Chap chap et tchara.